Esengo ekozalaka na mitema na biso na bino na tango eto yebaka ete ya solo boibongo mike to pe tuluku ya baimboka banakasi baninga bayebani banguna pe bayebanso bakozalaka bongo banaka moye tokubengaka bongo masolo ya banoko na batabasi pene ya koko ya suka ya mboka moye bakamata bongo mokumba ya koluka olengekani ya kopesa lobiko na loposo moindo mokobi mosala ya mobuko to kama libwa tukubai na moko moye bongo fumuki mbangu yene songia zira fumukusu kia mbunzala panda motangi simu ibarakaki tozwi ngenge ya kobikela bango onti ya matami ya biso lokola banoko pe batata basi sima ya bamibu basanza bikiki bileko bamvula yango iso tomoka mati mokano mokomero ya kotika bomesano bamboka epaikani mitungisi kolele boleli bopasi ebutui okati ya baimboka tomboli ngola biso mokote kozaka tango iso besano elongona noko mbongo ya kotika bongo bokatola babongandanga koingelo kati ya mabelengo bosangani ata mwasi vale ya kotika bongo sima te ata komikaka na bitungisi ya baimboka kasi mokano ya kosikola bongo baimboka pe banakasi pe baibanso bakozaka eliki ongamboli ya biso noko konka netambi ya kotika bongo sima te pela moko na tata mwasi zikonza ye pe akobaka tango iso soki baindo babiki te akovanda kimia te bongo noko botale pela moko pe lokola akolobaka tango iso eliki ya biso ezali ete soko lobiko epesami ongamboli ya bino te noko akopema te koko ya suka ya mboka pe akozwa bongo kimia te tobelemi totamboli naliki na bolamu ete moto iso mato edibolami miso ekongenge kimia ezangi te ebandi te benga bandeko yebisa babali na kati ya bisika ya bazamba kuna masolo ya banoko bata basi oboso kwa suka ya mboka moyesi ebandi noko mbongo tokozonga ngaboli ya bino tobanda ino mbote moi nzela bazamba etambolo nyekani awa toyingeli epai ya koko ya suka ya mboka matumboli yo ngamboli ya bino ndeko mulopwe mbote na bandeko bansi bazokolanda biso tata mwasi mbote na bino mbote noko mulupwe mbote na balandi baso bayeba mesaka kolanda biso mobu masika makambo masika boyeba ete batata mwasi baye pona mobu ya koto yeba na tuku bale na misato emission ya yambo o tokoyamba bino tokosepela na bino tokomi batata mwasi ya solo kindoki wana tolongoli kasi na mobu moye tolingi tobalisa bana kasebeli ngatondo mingi noko tambi mbote na bino boninzela boni bileko bine boyibini batango mbote noko mulopwe matondo mingi pe na kopesa biso maloba to badi pe toliki ete zui mwa ngonga uta mobu wuchi kolekana mobu tokoti 2 mois to 3 mois na katikati o banoko bazalaki penza lisusu te liboso ya koko mboka bana bazalaki na bamituna kolandela ba actualité ou dominaki mokili ou dominaki mboka Congo ba actualité voire même ou dominer pe lisanga ya futu ka fana pa mbovedi la nde lokola mokolo mwalelo to lisusu liboso ya koka mboka to banti pe to likete bana kasi na bano bazobi na bandaku bakozala penza na bisengo na mituna o banoko na batata mosi bakotuna pa ya koka suka mboka na biyano koka koyandola matondo mingi tata bwasi sikonza mbote ya bino boni basango ya balabala ya bamboka epai kani to uti mbote mingi noko mulopwe mbote na bandeko banso baye bazali kolanda biso mokolo mwalelo ya solo esengo tondi sai penza o mitema pamba te mituna miike miyebana kasi batuna ki biso sanza mibale oyo tozalaki na bango mizali penza miike bazali baike pe na bitando bikie bya bango pona yokamela biyano nini biebiko uta epai na biso yango nde sai penze tonjo mitema pamba te toye epai ya koka suka mboka epai na ye erataka te noko ndombele botale mboteli ya bino noko mikolo ebele basanza mokolelo toyingeli obose koka suka ya mboka mbote noko yanga mulopwe mbote pena bandeko yonso bajo ibongo libaku ya kolanda biso mokolo molelo to meseni koloba babengene wazeko sokola basani wazeko sokola bilamba akata na ino po makambo ya ntina esi mabandi to kati bazamba bibale pe bisobe te na mboka ya koko ya suka mboka po ya koluka bolamo ya bana ya bato to meseni koloba ekenda bato
etikala bato matondo mingi. Naliki na bolamu ete bandeko epai nepai bomolandi biso moko so mosusu olengekani banoko batapasi to motamboli na litombe ete toyingelo kati ya matambe na bango koko ya suka ya mboka lokolebe motia ya mito numéro ya telefone epesameli yo kulutu na yo mama na yo mwana kasi na epai kani boboka matami tuna mituna na bino ekoyingela oboso bwa bango koko ya suka ya mboka yengeki matondo mingi noko molopwe pe bongo toko bakaka na noko mbongo mbongo tata mwasi vale kokia noko tabi elongo pe bongo na tata mwasi zikonza na noko ndombele pe bayebanso bazolanda biso na bitando bikebe ya bango basante boni basante koko ya suka ya mboka mpona bokolongo no bwa nzoto piko bokasi malamu mazali na kati etumba na kati etumba koko eloko ebendi biso boso bwa bino ezali maye ekolekaka okati ya mokili ya bato ya bomoi soko tozongi bongo na mikomileki sanza mobimba eleki na lokasi ya bapaya mobuko to ibaye na tuku ibale mokili etamboli na makambo yango mike mvula ekonokoko emotiki bongo makama okati ya mabota kaka na Congo démocratique te na Afrika pe molongo mobimba ya mokili emo ningana ki ekasi ongambo ekuna bondongwani na kati ya mokili yango ya Europa bosobwa irisi na kati ya Ukraine tokozongo ngambo ya Amerika mopepe beti galasi to pe glace kangi bato bomwe bato bungi etangwe bato batuni motuna bako banoko bata basi koko ako balikambukani tuzanki bya na kopesa pai na bango yambo motuna na biso ebile biso yango ewana pe suki bongo te molongo moto na moto aina ikikubali ya kufongola na wetali bongo mai maleki koko nini leki na kati ya mokili ya bato ya bongo matondo mingi to koliki ete na tango inso bokomona ta makasa ya nzete eza kokwea elingi koloba nzete na bomoi na ye alingi akota na eleko moko mosusu kolandela eleko oyo auti kozala na yango lolenge moko pe na kati ya nzoto ya moto na ntango nyonso akomona bafievre eza kosala ye elingi koloba aza kowuta na eteni moko mpo akota mpe na eteni mosusu mbongwana nyonso esalemaka na kati ya mokili na kati ya nature elingi koloba bolongwe na eleko moko bolingi bokota na eleko mosusu nde bokomona maye wana makosalema na molongo mobimba na 1973 na Congo awa bato bazindaka ebele bama ya makelele zindisaka bato na tango wana ezalaka mingi na basanda ya novembre elingi koloba ete eleko wana bato balongwaki na eleko mosusu bakoti mpe eleko mosusu donc Congo alongwe na eleko oyo azalaki nango akoti nzoka ntango Congo azokota molongo mpe ezokende kaka kokoto na kobongwana lolenge wana bomoni tolobaki na bino ete mokili ekoningana bakalamite naturele ekozala makasi ekobeta na mikili ya poto mpenza mpo bokonzi oyo ezokamba mokili eza kolongwa epai ya bamindele ezokende epai ya Asia mpe bongo epai ya bayindo mbotama ya sika na lolenge wana boza komona tolobaki balamba bilei elingi koloba basali mandoki ya makasi mandoki wana bakobunda na yango Europe ekozinda Asia akozwa ngwende atako mikakatano mpe mosu ekokotela ye kasi akozwa ngwende mpe bongo Afrika amilengele nini tolingi tolimbola bamosusu bakotuna balobi kasi na Afrika mpe kozinda ezali na Afrika mpe pasi ezali tosi toloba na bamibu oyo eleka
soki Afrika aza kozela te amona kobongana ye kaka ndenge alali afungoli miso eza mbeba monene. Afrika yebaka ete akokota ye mpe na pasi oyo ekosala ete abotama po akola. Mayebo ozomona na mokili ezosalema na bane 90 ntango mutation yango ebandaki na makambo ya chute ya mur ya Berlin mpe perestroika démembrement ya URSS. Afrika esibisaki choc ya kouta na monopartisme bakotisi bango na multipartisme presque Afrique mobimba. Baconférence esalemaki presque partout. Bato bayebi te nini na nini ezalaki koleka. Justement ezalaki te na période wana Afrika se réconcilier na kati na ye. Yango na bokomona baconférence nationale ezalaki plus evandelaki na relecture ya histoire. Tozongela masolo mayemaleka mpe na bongo tosala libongisi to réparation to se réconcilier po tozwa démarrage ya sika. Mais bokomona Afrika ezalaki piégé. Bisika nyonso bamindele basalaki manso po batia bakatolike badirige baconférence wana. Balandelaki baconférence wana e basalaki nyonso ete lokola bolimbisi conférence ezalaki po bayindo bayokana te. Bango batia yango bisika ya basali ba opposition po efingaka baprésident oyo baza na mpifo na bisika bazanga valeur yana bokomona partout na Afrique. Mesika bazala na bosangani po batala epai bauti bakomi epai bazokende ekomeka kofinga bakonzi partout, opposition telemaki partout. Nyonso na mayele mabe o mundele aza kosala mpona kolandela alingi te bayindo balamuka po ye alingi asala politike ne ya remplacement. Remplacement elingi eloba epai na ye kuna ayebi ke ekozinda mpe akozala na mikakatano ebongi asilisa bayindo bongo yako ya kovanda kasi na mabongisi ya tata mokeli ekosimba te. Ti bomoni baglace ezozwa 2 metre eboma bato na Amerike. Ti bozomona ete bitumba ya Ukraine na Russie ezali bitumba ya Russie na Europe na Amerike. Parce que Ukraine akoki koresiste te liboso ya Russie soki azwaki basoutien ya Europe mobimba te. Donc Russie azobunda na Europe yango mpe lobi na nsima lobi kuna ekotinda bango na déclenchement ya maye wana oyo tozoloba ete bitumba makasi ezoya na mokili. Ntina na yango ezali mpo ekumba mbongwana bomoni mokili lelo balobi eza dirige na Satan. Satan azodirige mokili kombo nini mundele oyo azoseme désolation na babiteni nyonso koboma koyiba kobebisa nyonso mundele. Kasi lobi mokili ekozonga na maboko ya tata mokeli. Tango mokili ekozonga na maboko ya tata mokeli esengeli mpe na musunia wa peuple moko amonisa elongi ya tata mokeli. Nzoka peuple wana ekozala nani? Moto moyindo. Mpona nini moto moyindo? Mokili oyo ezodondwa lelo na lopoto ezali monde artificiel. Donc oyo bango bakeli. Nzoka biso bayindo tozali na mokili naturel. Donc soki mokili artificiel ekokufa alors tokokende wapi na mokili naturel? Siko mokili naturel ezali wapi? Afrika. Ezali epai na biso bayindo. Donc Afrika milengeli yango wana boza komona maye wana nyonso po te kino Afrika kokoma na esika ete lokola pasi ezali nazangi moto akosunga ngai tika na misunga nde epai tokokende yango wana. Matondo mingi koko ya suka ya mboka wana ezaki bongo bokoti okati ya bodindo kasi tika moto na moto atambola bongo atambola kibo yikubali ya ye afungola tukubana bongo epai noko mbongo koko ya suka mboka ye oyo boso bwa bino mitungisi ya bana kasi euti ngambo ya bino fongola kikuba. Matondo tata mulopwe mokambi
ya manaka lelo tomoni mpenza osala mosala nao malamu motuna na biso ezali boye fumu tokoti na sanza ya yambo sanza ya janvier soki totali manaka oyo ezali ebele ezalaka na sanza ya yambo tomonaka lokola te eza sanza moko toyebi te tokoki kobenga yango eza ya lisuma ya libabe to ya elikia mpo na ekolo na biso Congo sanza ya janvier po tomoni makambo ebele esalama na sanza ya janvier le 4 janvier le 16 janvier le 17 janvier nayebi te so nabosani mosusu on dirait le 20 le 8 janvier type cas le 8 janvier eza na raison donc makambo ebele elekaka na sanza ya janvier nde yango tomituni sanza yango eza ya lisuma libabe to eza mpenza sanza nini mpona mboka na biso Kongo. Matondo mingi nakoliki ete sanza wana ya janvier ezali sanza ya bilongi mibale lokola mpe nzambe oyo akambaka sanza yango nkombo na ye Janus aza mpe bilongi mibale Janus wana ya janvier aza bilongi mibale mpona biso sanza ya janvier elingaki ezala sanza ya bisengo kasi ekoma sikoyo sanza ya kokanisa mpe ya kozwa mokano mpona kokoba bitumba elingi koloba ete sanza ya janvier ezalaki sanza ya bokangolami kasi bazali kokomisela biso yango lokola sanza ya mawa kasi nzoka na eleko tokoti epesi mbongwana tokolimbola le 4 janvier 59 ezalaki mokolo oyo torevandikaki indépendance na biso elingaki okumbela biso bisengo kasi basali biso zunguluke makila masopani mpe mokolo yango baefase yango bongo le 16 janvier mokolo baye koboma Muze Kabila oyo alingaki kokoba makanisi ya Mbuta Lumumba mpona bonsomi na biso le 17 janvier 1961 ezali mokolo oyo mindele babomelaka biso oyo Mbuta Lumumba azalelaki biso na makanisi ete bonsomi oyo babelelaki le 30 juin oyo kulutu mpe bakoko basopelaki makila le 4 janvier bonsomi na yango emonana wana ezali mikolo ezopesa biso pasi mpe ezotinda biso na kokoba etumba kasi kaka le 17 janvier wana ezali sikoyo mokolo ya mbotama ya Mbuta Machwa bana epesi biso esengo le 13 janvier le 13 janvier lisusu pasi mpo babomeli biso mpe Mbuta Machwa donc janvier wana ezali tolamuka bazoboma donc ezopesa biso pasi kasi lokola ete baye bazoboma ezali baye baza na mikano ya bonsomi nde ezolingisa biso tozala ya kotelema po tokoba etumba kasi lokola motuna ezalaki eza sanza ya mawa mpona biso to lolengekani to malchance lisuma soki tozwaki pasi na basanza yango tokoki kotala lolenge ya pasi mesika tosala matanga eza esika totala ete nzoka tozalaka na bato ya makasi tozalaka na bato ya tina na sanza yango wana ya janvier baye batelema mpona kobundela nkolo basanza ya janvier sanza ya bitumba bolimbisi tata Mulopwe tomoni kaka na sanza yango ntango tokoma le 16 milulu ekosalama bokundoli mpenza tokomona milulu ekosalama na kati ya mboka na biso le 17 mpe milulu ekosalama kasi mpona le 4 janvier
molulu ata moko esalami te mpo na nini matondo molulu ya le 4 janvier esalemaka te mpo mindele bakosaka bapoliticien na biso lokwa bakumbaki bango na poto kuna mpo na bango il faut baefface image il faut baboma makanisi ya bonsomi yango nomoni bakeli mokolo mosusu ya le 30 juin nzoka bapoliticien na biso soki bazalaki ya kolamuka mpo bango bakoma bapoliticien baprésident bapremier ministre baministre badepute basénateur mpo bakota na babibongana nyonso mpe bakende kovanda na Gombe ezali population nde abundelaki bango ebongaki bahonore population mpo na date ne le 4 janvier revendikaki donc manifestation na Congo mpo na bonsomi elingaki ebanda kozwa biso le 4 le 5 le 6 ya chaque janvier ya mbula nyonso kasi sikoyo lokola makanisi ya mindele ezalaki baboma indépendance nde bakeli date ya le 30 juin parce que même na table ronde la discussion ezalaki kolimbisi même na likambo ya date wana mpe ezalaka me baye kotia plutôt le 30 juin mpe balongoli yango na cité bake kotia yango na kalina mpo kuna milimo ya pongi eza kuna milimo ya jambon eza kuna milimo ya saucisson milimo ya frite na mayonnaise na fromage parce que na ba fromage soki na ba sardine ezanga mitu na ba corned beef etonda ba oyo nyonso bakotia soki mpe mbwa bakosalela bino soki nia okoliaka nde bongo kuna na kalina silisa bango mayele komisa bango bana ya misala ya loposo pembe wana na kalina Gombe kasi tolamuka mpo na indépendance tobunda mpo na indépendance wana ezali cité quartier Matonge tokei ti na quartier Mfumukimbangu ex Foncobert après tozwi kaka cité mobimba mpo bato babundaka donc susi ya mundele yango wana bana na ye toloba bamindele ndombe na ye abongisaki nde babomi indépendance yango na bomoni le 4 janvier bati yango mokolo ya méditation kaka bovanda na bino na bandako balobi journée ya bamartyre eza kaka bongo baluka te bayeba nani mpe abunda nani akufa nani asala boye libota nini erevandikaki donc ezali tokoki kobenga yango mokolo oyo bapoliticien bapronaka ingratitude na bango envers tata mokeli envers Mfumukimbangu mpe envers population oyo esalaka te bango bavanda bazwa bibonga oyo bazwa bakende ovanda na kalina donc eza lokola le 30 juin mokolo ya corruption bakorompaki bapoliticien corruption eza nini kende ovanda na kalina lia jambon lia saucisson lata cravate kokisela mundele posa na ye donc toloba eza mokolo ya merci bapesa na mbwa merci bapesa na mbwa parce que bovanda kaka na bandako ata lisolo ekobetama te ata likambo moko ekozala te nzoka soki batiaki yango te ezala mokolo ya kokanisa le 30 kokanisa bonsomi mbele basalaka défilé ya bana classe ekoleka na quartier Focobel histoire bakoleka na Matonge bakolakisa bango histoire ke makambo ebandelaka okosala alors milimo nyonso erevandikaki indépendance na ntango wana ekosala ekokuta na kati ya bana mpo batala bo bakoko na biso bakufaki bakuta na biso bakufaki parce que bosomi wana ezali bosomi ezali so bosomi ezali te babelele ti bosomi tokoluka bosomi tokosenga wana tuka Belgique akokoka susu te kopesa mitindo awa na Congo parce que population akoloba na bakontinue bazokamba ye akoloba bino te biso moko bakolo bosomi nde tokoyebisa bango Belgique na babelge Congo bakongole matondo mingi koko ya suka ya mboka na biso epai na epai moninga kulutuli ya ngai mama benga bana yebisa bai batikali ete esi ebandaki tata mwasi vale toye epai na bino koko ya suka mboka obosu bwa bino fongola saki maemason otambolaki na yango botondi noko mpe toye pa koko suka mboka botondi na koko suka mboka pona kopesa mituna ya bana kasi batuni balingi bayeba
likambo lisanga ya bikoyo bya molongo mobimba bautaki bongo kolongola mokano moye bazwaki ya kopesa etumbu na ekolo République démocratique ya Congo akoka bongo kosomba mandoki te uto mobumu akoto okokama libwa na tuku libwa baye kolongola mokano mona na mobumu akoto ibale na tuku mibale na mibale. Matondo mingi tokoliki ete te lelo yo tofungola nano miso na biteni yango malamu. Na tango bapesaka mitindo wana to batiaka Congo na mbargo ezalaki na makambo ya lititi mboka oyo makambo ya Mobutu na betudiant ya Inilu ya Lubumbashi oyo bango moko mindele bafabrikaka parce que bazalaki na manaka ete bakobenga na Mobutu na mandoki na lolenge wana po abunda te ebongaki batia ye nanu na embargo yango bomoni elingisaka te ntango afidele azoya akuta Mobutu arme si ekufa parce que bakalikile ke mandoki oyo aza nango nsima mibu mitano ekotika leloko te yango wana guerre déclenchaki na 96 sikoyo neleko oyo tango makambo ya ba M23 oyo kaka ezokoba totiaki makelele fo bolanda malamu totiaki makelele mpona kolobela likambo ya embargo kolandela bitumba oyo ezali na kati ya Ukraine mais mpona Congo combien de fois ba session ya Nations Unies evandi Congo en pleine guerre, mais batikali kolobela likambo ya Congo te, même pas €1 to $1 ebimi pona likambo ya Congo. Sikoyo kozala ya Congo membre na Nations Unies. Na misolo yo Congo versaka na Nations Unies tina na yango ezalini. C'est que tozalaka te membre na Nations Unies. Iso mona na polele yango wana Congolais tolongwa na bozoba otolingaka mbala musuko mipakola na tango bazosala biso mabe biso toza komona kaka ete ezali malamu batraite problème ya Ukraine batraite pe problème ya Congo bakei na G23 bazotraite na G23 bakotisi na likambo ya Ukraine na kati mais likambo ya Congo bazolobela yango te alors que États-Unis Europe na yango moko Nations Unies bareconnaîtraki ke Rwanda nde aza koatake Congo. Congo asali makasi na ye asomba mandoki po abundela bitumba wana Nations Unies États-Unis na Europe baboyi okoko somba mandoki te. Mais pona Ukraine azwa mandoki siko bandeko na ngai soki tomisungi te tokosuka wapi soki tomisungi te soki totelemi te yango tolobi soki tokotalisa kaka mingi nzela ya Rwanda bitumbe kokoba totalisa nzela na bango epai na bango bakolo bitumba wana totelemela bango il faut bazwa pe solution pona Congo. Ce qui Congo bazweli yango solution te alors Congo ye moko amizo la décision bon ngai Congo na milobeli na komi bundela nanga na lolenge nanga ngambo nyonso nga na komona na kosombela mandoki na sombi lolenge nyonso nga na kosalela na sali po Nations Unies eza pona bamindele Nations Unies eza pona Congo te pe bayindo te. Tolobaka tango nyonso bozonga na histoire Congo eza na embargo mais embargo oyo Congo eza nango boyebi ekotaki na mbula nini na neno na nde na makambo ya lititi bolimbisi ya lititi mboka oyo massacre soi-disant bétudiant ya Lubumbashi prétexte wana eyaki po permettre bakotisa Zaire tango wana na embargo Zaire akoti na embargo yango esalaki ete lokola bango bazalaki na likambo na bango ya kozwa
Congo sikoyo mpona baminere oyo parce que ekomaki guerre ya coltan elongwe guerre ya diamant na Angola eye sikoyo awa na Congo guerre ya coltan na bacastérite na baminere mosusu nde esalaki sikoyo kokota ya afdel ntango akotaki akuta Congo eza na mandoki ya makasi te yango epermetaki bango bakoti sikoyo ntango bango bakoti lero wana Zaire bakoti mandoki oyo bango bamizalelaki nango ya makasi oyo bakotelaki ezalaki likolo ya mandoki ya Zaire nde babundelaki nango na envahissement ya ba-Rwandais na ndambo ya FRDC pardon lero wana ba-ex-phase babundelaki bitumba wana oyo esalaki ete na 98 musée a résisté mais lokola bapesaka Zaire embargo Congo embargo même musée azalaki pe kaka na kati embargo yango akoko somba mandoki te donc embargo wana ezo continuer lelo est-ce que massacre à Lubumbashi ezalaki Congo mutesala massacre à Lubumbashi ezalaki likambo ya Congo na mboka moko boye te parce que ezalaki programme ke siko bakoti na phase ya kolinga kozwa este wana po basala makambo na bango yango bokomona rébellion soi-disant parce que eza vraiment ba rébellion Rwanda Uganda baza ko utiliser bango pona nini pona kaka likambo ya ba minere sikoyo d'intellectuel congolais nini ezozanga po bokende na Nations Unies pe bino ba politicien congolais bokende na Nations Unies bokende kolobela likambo ya embargo lelo exemple président na biso mbeba nini asali na makambo etali mandoki akendeki koboma banani po bapesa ye embargo akoko somba mandoki te po abunda na yango na ba M23 armée forces armées congolaises FRDC esika nini bakendeki kosala massacre oyo elingisi ete bapesa biso embargo bozomona te ete ezali likambo moko ya mabe ebombami na sekuna po elingisaka bango ntango nyonso bakopesa mandoki na banguna po banguna basunga bango babundela bango po bazwa bomengo na biso mbala mosusu na Kinshasa to na baprovince mosusu bozosentir yango te mais botuna bandeko na biso baza na este ndenge nini bazali konyokoma mpona nini bazokanga este meme gouvernement central ekonyokoma makasi mpona likambo wana pe population akamataki maye wana koleka na media bajournaliste balekei na media mpona kolobela mpe likambo ya bambargo nde basali semblant ya koloba ete balongoli embargo wana siko soki balongoli embargo lelo bazopesa Ukraine bachar de combat badrone bamilliard ya bambongo basorte bamandoki nyonso bamisile antimissile nyonso po abunda na yango na Russie mais biso basimple rebelle awa baza kaka na mandoki mpe makasi lokwa toosola boye bitumba ezongi lisusu na ba M23 bon siko bokotala nano ye aza rebelle na logique ya bitumba rebelle azalaka na avion te nzoka isifi kaka FRDC a utilize baavion barebelle wana bakokima bakosundola mandoki mais soki embargo si elongwaki baavion na biso eza wapi po soki tozangi ata mbongo ya kosombela tokozanga ngo te tokosala échange ata na ba matière première na biso yango likambo tokokosomba mandoki na biso na Chine tokokosomba mandoki na biso ata na Corée du Nord ata na Russie ata na mboka nyonso biso moko tolingi meti lelo po nini ezosalema nano te elingi koloba balobi
kasi bakeli susu babiloko mosusu oyo ezali te na CCC oyo balobi te soki bolingi bosala boye esengeli boye esengeli boye esengeli boye bozomona donc bakolinga te Kongo ayeba kobunda mpo rébellion na bango moko nde bakeli yango yango wana tozoloba population afungola miso po pamba te moto asaleli yo décharge ya niongo eza papier te bosoka futi na ye te nzoki ebongi ntango bozolobana boloba te tomona elembo simbisa te eloko sala ta boye omoni mokolo balongolaki embargo wana baloba te somba na yo mandoki ngambo nyonso olingi mpe ya sorte nyonso ndenge elingi yo nde lobi nango tonga tomona Congo mandoki na baavion na biloko nyonso ebandi mpe koya mpo Congo aza capable ya kosomba meme na babateau de guerre yango moni na lolenge nyonso tozaleli mpe mbele mouvement ya kolamusa makanisi ya population esi ekotaki mais lelo ti lelo M23 parce que bazolinga bakata est M23 aza na programme mobimba oyo batrace bango baimpérialiste ti bazoyoka badéclaration ya lokuta parce que M23 aza na posa ti faleka na Goma bamboka na nyonso fa kotisa yango epa na ye mais M23 rebelle ata lelo bolobi ke torepousse bango balongwa na mboka wana po soki tolobi ke Congo eza na bafrontière bongo ezali siko ye aza rebelle elingi koloba aza congolais oyo aza kose rebele soki biso sikoyo tolobi te tolingi tobengana ye rebelle wana me ntango akokóma na frontière akozanga esika kokende elingi koloba akomitika tokanga ye tokota ntina brassage me nini ekosalaka rebelle wana aza makasi azoresiste ti kuna na frontière rebelle baloba na rebelle te atiki mboka moko epuis rebelle wana atiki mboka wana azoloba na bino te kasi FARDC akozala wana te rebelle oyo azali même pas na parti oyo ye aza kookipe ezali même pas un quart ya mboka me aza na maloba koloba mama naye abatami na nsima te seke Europe mobimba eza nsima na ye makambo azoloba wana eza baeuropéen bato bazotinda aloba bongo ye aloba pene te nonga na dingi force interposition ya outo osala régional nde ekende kovanda place wana mpona nini bacreye zone tampon parce que kuna nde bango babanda koyiba banda osala biloko na bango nyonso donc bomoni masolo oyo tata mwasi ezosenga ebota badeba ntina basena ntina na parlement na biso mpenza to bavandeli yango na baquartier na bacommune na bachaîne nyonso ya télévision na logique mbele mikolo nyonso actualité guerre na este toko libérer Congo na maboko toloba ndeni tokosilisa bitumba na barebelle lolenge kani nzoka barebelle oyo en tant que barebelle baza kaka na mwa eteni moko ya moke tosatake na course raison ezali kolandela moni masolo eza mingi batata mwasi na banoko donc bomoni mokili epa ezokota bayebi ke lobi wana bakozala na posa soki mokili babundi esili ne bakobundela bakozala na posa ya baminere makasi omoni alors mpona koempêche Chine na Russie na Russie na Inde nyonso parce que lelo fo boyeba ke Inde akomi 4e puissance économique oyo moto azalaki na ye kaka lobi oyo mpenza bongo biso bato kozala kutu première puissance économique même alors sikoyo bayebi ke na lolenge wana bakozala na posa baminere or bisika baminere oyo esali mokili mobimba ezali zone wana este wana donc okende tika tanga Zambie okiti ti Kisangani koleka na bamasisi na bagoma secteur wana nyonso nde bazolinga bamikangela yango avant que Chine avanda donc
raison yangwana donc ata ne bozoka mikolo na mikolo babomi autant communauté internationale les autres mais on a condamné likambo ya Rwanda parce que Rwanda lobby ya zakuna te buto tala ba théâtre bazosala mais ba milliards tina niveau na pas akeko loba makambo ya Ukraine mais ya Congo Italie était exact no tata mwasi eza pasi makambo yango kasi embargo soki balongolaki tolingi tomona ete longwaki alors tosengi na leta po balakisa biso te embargo ya solo pende elongwaki toyoka ete mandoki ya makasi ekoti soki te wana alors Nations Unies Conseil ya sécurité ya Nations Unies azokosa pe azosakana na bakongo lokuta ekomaka na suka na yango ekosembolaka bongo koko ya suka ya mboka na bolamusi pongi eyekamatami na bayi politiki pe bayi mboka na maitali bongo motuna ya tata mwasi Ivale noko konka tambi koko ya suka mboka boso bwa bino bikuto otambolaki na yango eyo gboloki sanza Ibale isato koko yeyo oboso bwa bino fongola matondo mingi noko mulopwe elongo na ba téléspectateurs ba juili bakwa kolanda biso na manaka na biso masola ba noko pe batata mwasi motuna epa ya koko ya suka mboka tokomaki na sanza ya novembre soki tobosani te ezalaki le 14 koko ya suka mboka asalaki message mpo na mboka Congo kolanda situation eza na este message wana bandeko na vom télévision pena babundaki mpenza basalaki effort message wana bandeko presque ebele balanda yango mpe elandamaki mpe même na niveau ya ba YouTube okomonaki oui message pena elandamaki kasi motuna yo koyake koko suki mingi na théorie banda fumukusa bani mosala na bango kino lelo babongo la langage te Église catholique akoki koluka jamais bolamu ya batu ya bayindo Église catholique esika nyonso bokomona présence na ye pona bayindo ezambeba makasi mais koko le 14 asali déclaration oye suki na maloba le 14 novembre le 4 décembre Église catholique abimisi ba fidèle ne nyonso na balabala plus grave ba suki kaka la kotambola te déclaration ya basango esuka pena etushaki biso babandi ko pointer communauté internationale mosapi balobi bango mutu baza ba responsable ba des autres nyonso oyo kota na kati ya mboka Congo ba sitaki France, Grande-Bretagne, États-Unis, Belgique ozo santi pena basango balongoli kadza balongoli sultani ya ba na ngambo ya bayindo mutuna epa ya koko ya suka mboka lelo pa ko kotalisa na mokili lo ba ete peke catholique lelo azobunda etumba pona lobiko ya loposo moyindo lokola ezaka mituna ya sanza ya mobu ekuti koleka tokoyi koleka boye te sanke totuna yango mbala liboso Afrique qui nous participer na Coupe du Monde 5 pays africains participaki malgré résultat autozwaki et ça Coupe du Monde o eleki et ça meilleure Coupe du Monde ya ba Coupe du Monde union soit Afrique a participé tous les 5 pays réalisés qui ba victoire plus grave to moni Maroc a commis na demi-finale mais ya mo Maroc a comme la demi-finale a beti quart de finale la ena équipe ya Portugal après qu'on rache victoire na eto mona ki ba déclaration ba joueur marocain comme était bango baza ba africain kasi baza ba yindo te et tout chaque penza ba yindo presque nyose sika bazo maki na ba déclaration ya bongo tito mona ki coach amérique ko luka ko apaiser l'esprit ya batu ake même ko sengela ngo bolimbisi to lingi to yeba est-ce que genre ba déclaration na yango même ki mbeba liboso ya sélection ya Maroc yango sala ki était na demi-finale tanga ki kokuta na France akwa kozala éliminé maloba epai na bino koko ya suka mboka matondo mingi bolobi biso ba déclaration suka kana théorie bongisa neteni wana tokolikia biso noko boyebi malamu tokende ke tina ambassade tokende tina ambassade ya Belgique tokenda kokutana na bakambi ya ambassade wana ya Belgique pona koyebisa bango te passion news tozoyoka ezali bango ba mindele ba Belge passion news tozoyoka fumukusu mbote toyebi te bandeko balandi baze kolanda tomoni bino lelo
awa na liboso ya ambassade ya Belgique. Yango bandeko balandi balingi bayeba ntina penzeze nini ya etuluku ya bato pe bino moko kwa mokambi ya religion africaine awa na ambassade ya Belgique. Oye na ambassade ya Belgique kotikela bango memo ya koyebisa bango te tolingi kimia na mboka na biso toboyi ingérence ya Belgique na makambo na biso toboyi Belgique akabola biso toboyi Belgique akota na makambo na biso soki ya moni te mais bobandaki koloba uta mwa kala kasi ezali kosala Belgique apusanaka te pene ya makanisi na bino eske eliki ezea walokwa bokomeli bango mbunzu na mbunzu bakoki kopesa biyano ya malonga? Oui, bapesi biyano ya malonga parce que bandimi ke mokande kokoma epai ya roi e biso to exige ke soki mokande ekomi epai ya roi toza na posa biyano. Moi mo na bandeko oyo nyonso bakolanda wa ezala bandeko ya masanga mosusu ezala pe bayi politique. Congo aza na posa kimia aza na posa kende liboso peuple azonyokama mingi elokola peuple azonyokama pasi nyonso eutaka na Belgique parce que touti koyebisa bango yango tolakisi bango ndenge nini toza konyokama ndenge nini Belgique azonyokola biso y compris na baeuropéen. Alors bandeko bayeba malamu te soki toye eza po tolakisa bango soki bango baboyaka kondima ezali mindele biso sikoyo toye koyebisa mindele ete bango nde baza na base ya bapasi na biso. Tozongisi matondo mingi boyebi katolike te boyebi katolike te ntango asalaki marshe alobi bongo mbuma nango ezani akobakisa mokoloni badéclaration ekokoba mokoloni ye asalaka bongo omoni bagroupe charismatique bagroupe de prière mais catholique mutakeli yango te mais ntango akeli yango asalaki nini babandi kofinga catholique kaka bango nzambe ya bikeko. Oh non, moni basambelaka bikeko, Bible boyi, idolâtrie, tout ça. Na kati église catholique chaque vendredi. Ba jeune bazalaki kokende. Na groupe charismatique, bo bayebi yango boyebi. Oye ko se transformer na ba groupe de prière. Na ba mijerka. Zomona. Asima nango, ngamba ba protestant basali ba réveil. Contraire ya endormissement. Donc le cola boyem nani verkisa yembaki nzembo na komitunaka na ndako nzambe bikeko bitondi bikeko ngo mindele tango siko bapakoli bikeko na langi ya mwindu bamoni te population zokoba na kolamuka mouvement bayindo zozwa nguya alo basala nini bango moko bakeli na kati na bango bayi bakofinga bango pona nini tango bayano bakofinga bango bino siko bayi boko bima. Le catholique azama be catholique abebisaki mais bino bozo continuer na Bible. Ozomona basali groupe ya ba Gédéon basali ba Nouveau Testament ebele bakaboleli batu nyonso tina ba hôpitaux tiwa. Donc basali mouvement basolo ba mabe ya catholique mais obosani ke Bible yo simbi ya yekaka catholique. Ko banda Genèse ti Apocalypse. Ti kuta ayeko sala mayele mususu sur 66 livres abakisi susu 10 livres bamakabe basiraside nyonso wana voilà kisake ye kaka kolobuku wana donc mayele ya catholique boyi bonta sali marche simapi nye eza kaka sima ya batu nyonso kotia makelele amonaki keso kavandi bongo bakoloba yo poza na kati azana kati nda sali makele wana mais na réalité marche wana résultat nango total résultat des anatina est-ce que catholique azo continuer na même discours yango nde motuna boyebi bango te faut boyekola bango malamu boyeba bango malamu matondo mingi ba oyo ba fragilisaka ba pouvoir ezalaka banani so boyebi te meme Mbuta Lumumba ba catholique Kasavubu ba catholique Mobutu catholique Muse catholique
nyonso président na biso lelo président Chilombo son excellence Chilombo avant kota 50-50 catholique bango netango akoti bausu bakomei kobalukele obe bango kaka bango lobi bouti kolandawa moko ya baefete na bango awuti kosala enrôlement siko asi abandi de ya déclaration kolobaki oyo basaleli eza photocopie biso tala biloko ya ndenge wana bebeza trop risé lokola asi abwaki eloko wana ke eza photocopie donc po na ntango yango mpo baloba te non omoni bapesaka bato baphotocopie baoriginaux vérité des urnes ti bakolamusa lisusu bavérité des urnes mpona kotya bato na désordre fo boyekola bango malamu moni po basimode batonda kuna franc-maçon oyo esambelisaka bato baza bolo na rose croix ezali œuvre ya bakatholike mpona makambo etali masano ya motopi matondo mingi afrika ekendeki na bilembo ya kolonga Maroc alobi te bango baza baafricain kasi baza bayindo te ezali biyano ya tata mokili epai na bino bayindo obomemamaka kaka bayebisaka bino ete afrique du nord wana ezali mabele ya biso barabe bazwi yango na convention mpona agar ndeko na biso ya mwasi abotaki Ismaël na Abraham na ngambo ya botata Ismaël azwi kobanda fleuve Euphrates ti mer rouge wana na ngambo ya botata na ye parce que ezalaki mabele oyo ezalaki destiné na héritage ya Abraham normalement Isaac mutu alingaki kozwa yango mais lokola sikoyo Ismaël abimi mwana ya liboso akomi premier héritier alors Isaac ifal alongwa na nini na mabele wana ya kobanda fleuve Euphrates ti mer rouge donc Mésopotamie Irak ya lelo alongwa kuna siko kolongwa kokende wapi yango na bomoni bakei na poto les 10 tribus d'Israël éparpillées na monde bango na bakei na Europe sikoyo bana ya Jacob donc tribu ya Juda na tribu ya Benjamin bango nde batikali na état d'Israël ya lelo yango nomoni babengaka bango baisraélien et non baisraélite baisraélien omoni sikoyo Jérusalem ekomi sikoyo Jérusalem de l'est na Jérusalem ouest sikoyo bazokabola yango Israël faut azwa ndambu parce que ye faut se maintenir wana en tant que mwana mpenza oyo azalaki destiné to prédestiné na héritage ya Abraham mais lokola Abraham amibotelaki mwana liboso na mwasi ya mopaya do mwana na mutu akomi sikoyo lokola premier héritier omoni yango sikoyo Israël batikala wana lokola symbole ke mabele wana ezalaka ya bango wana ngambo botata epesi ba Ismaélite donc Ismaël mabele il faut pas zwango lisusu na ngambo ya bomama yango ne kosala ke na ba conquête na ba guerre à conquête bazwaki libaku po ba récupérer Afrique du Nord o bango bavandi logique ezali mabele na biso banankazi bavandi wana siko mpona kolakisa ke bato wana bakokisaka posa ya tata na bango bateka biso barabu wana baza mabe mpona biso yango na bomoni ntango bakomi pembeni po bino sikoyo bobandaki kokumisa bango mpona kiafricain boza na nsima na bango afrika alingi akoma na finale esi bango boza mayele te ese bino pene boza bato bokoka puye biso zika toyebisa bino nde bayebisaki bino te toza bayindo te lokola bino kabokatanaka mpe wana te tanka boyoki bongo nzoka sikoyo mpe mpona koloba mpe bongo te bino boza banoko boza na nguya maloba na bino eza makasi boyebisi bango bokende kasi totala bino ezali esengo manaka moye ezanga lipasa epai na epai soko obikeli bongo masolo ya noko yango wana ata na finale ntango France azobeta na Argentine sikoyo atondisi baafricain na kati me basali mayele mabe nini
ndenge batondisi baafricain brassard ya capitaine bapesi epa gardien na bango mundele donc lere bino bayido bokobundela bango bozwi coupe moto akotombola bango moko mundele donc lokumu ya mundele omoni siko makambo ngo lokola ekomaki na bisika ekoka ekokoma batali yango bien mayele mabe wana babi bato bazwa coupe bakotika lozwa yango te omoni yango wana tolandelaki bango malamu moni tolandeli bango malamu ti oyo bapenalti mpona kolakisa ete toza makasi toza na ngula yango no bomoni bazongisi mingi ete misato français basepeli bangi bazwa coupe bino bomi ekende na Argentine sinon epuis soki réalité moko ezalaki soki France azwaki coupe elingi koloba ete makambo tozolobaki basi bakomi na shit ekoso place te parceke bakosepela nzoka bango bakosepela lisusu kenede moni epuis babilobaloba bakotelema mpo baloba wamoni bolobaki nini erope ekwei siko bango wana bazwi lokumu bakozwelango wapi tika coupe ekende Argentine moni eke na Amérique latine mokolo yango matanga ndenge wana brassard etuli elingaki emema coupe oyo bato yango wana ozomona bayindo bazoniokwama baauxiliaire ya bamindele bayindo batie babi bakangisi bamatisi ekipe ya France lokumu elingaki ezala ya mundele banga batangake baafricain nde babundeli France epuis lokumu elingaki ekende Europe momengeki esepela botika Amérique latine asepela bango matondo bango matanga ribonkoko ya suka ya mboka bozangaki bango tango molai tata mwasi Zikunza nawe kioko okomi mwete koko ya suka mboka boso babino fongola bikutu ekumbaki yango tondi bino botondi noko mulopwe na maloba bopesi biso koko ya suka mboka tolanda bino na bokebi bonso mokolo mwa yenga na maloba mabino bolobaki te mbala rate kozala lisusu te ingeta tondimi rate kozala lisusu te kasi so totali malamu koko bato baye balukelaka biso barate tozali na bango kaka batango balimwe te bazali kaka motuna mozali boye eloko nini penza mokili ya molimo elengeli po ete rate esalema lisusu te po bino bobelela yango penza te rate ekozala lisusu te matondo mingi soki mwasi na nga akomi kaka na zemi elongwaka yango na rate sikoyo mbala oyo lokola bato bayebaka masolo azemi yango siko turo bayeba nanu te lere bayebi te basutuki mwana botami omoni sikoyo lokola mwana si abotami ata okofinga ata okoloba ata kutu balobake mwana ngo akufi tosuwete te po akokufa nete me tolobi kaka bakoloba pourvu abotaka omoni azalaki ekombate elingi koloba nini mayele nyonso bandoki basalaki mpo mwana abotama te kobanda 1972 me na 2022 Pemba Kalunga azwaki baprécaution nyonso mwana si abotamaki si bapesi ekombo esili kaka omoni siko mwana ngo tosalaki mayele nini tokende kobombisa ye epai moko boye akoleli kuna siko lokola akomi na age ya kobala mpe ya kobota nde tobimisi bamoni kaka mokolo ya libala oyo bazobalisa totala eske eza balokotaki to basalaki ndenge nini basutuka boye bamoni elongi ekokani vraiment na baboti yango wana mokili ya molimo alobi rate kozala lisusu te
ntango azolobaki rate kozala lisusu te wana mbotamasi esalemaki do ndenge bozotuna bandoki me bandoki batie mosapi na monoko retard à côté kufi omoni eke droit au but donc na mokuse tolimbola boye ete baprécaution nyonso mpe mbakalunga si azwaki po rate ezala lisusu te sikoyo secret ya précaution wana po bandoki baza na bango basili te kasi makasi na bango nde ezali esengo kati ya ntema mia bato koko ya suka mboka akosembola akomemia biso akomema biso mboka yango wana kasi etikali bongo noko botale ndombele okoningana okotepatepa nzala ya koko esi etondaki fongola bikutu tolia moko mbongo wana tokobeta ngo masona bojongi matondo noko nanga mulopwe lokwa tata mwasi monyama esi bakotisi biso na makambo yango sovra watoyoki rate kwala lisusu te me biso tojongi nano na makambo ya etamboleli ya nesongi ya nzila. On a l'impression que tout le monde bato yoso baka contre bango toyebi te cette fois-ci assurance ndenge tata mwasi atuni pe mbakalunga assurer vraiment po oyo yonso nesongi ya nzila basalaka po ya bolamu ya bato. C'est le tango mosusu bato bamonaka yango malamu yali bafutuka tokopusa mwa motuna na biso molai nesongi ya nzila batali tozalaki na manaka ya batata basi na banoko nesongi ya nzila balobi Kinshasa ville satanique balongoli bana na etuluku ya distraction réseaux sociaux programme ya malonga te na baetando jeunesse ezali kobeba batindi bana na esika oyo kimia ezali makanisi ya bana ekotambola na bokeli na botata mokeli oyo tomonaki yenga bana ya mike basali brouette pe basali sanduku na bango na makanisi na bango ne se passe il y a moins de 4 mois asalaki yango sanza mibale matondo nesongi ya nzila kasi likambo wana o esengelaki ezala acte moko ya bravo soko toko defa lokota ya bango bapaya wana likambo yango ndire eboti simbili zakala eboti motema sopiso na bato mfumu kusu akotisi barwande kuna opesi bango mbote eza na lingala bayebi kozongisa te ala pena kikongo bayebi kozongisa te bato yango bazolo milai bato yango bazali na bakontenere na kati baporte charo ezali kobeta na Russie na Ukraine efandi kuna après epai kopanza clôture ya nesongi ya nzila nde tokokenda na kinga kati po bazali kotravailler de mèche bango mio elobami etando a relayer bainfo wana tolandaki baaudio bato basali bamascarade ndalamuki na 4 heures nangaki na baluka nsima na moni tuluku ya bato bazali kokota c'était des Rwandais bayeli biso na Congo central pour préparer rébellion ya kozonga nango kokenda koattaquer gouvernement central. Nesongi ya nzila lokwa biso tokatisi bibale bazamba pe biso be liboso na bino tolingi na ino yambo tokota penza na mitune yango po toyebi awa mitune kozala penza na kati wana bolimbola nanu likanisi yango tango yonso makanisi na bino eze lokwa kobalukela bino eaka nini tango bofandaka boniki bosala bolamu simeboteli bino lisusu likambo moko songolo matondo mingi tokoliki ya soki okangi ntaba singa na kingo to mpe mbwa akoyebisa yo eza singa oyo amesana nango kotambolela eza singa pendaison te ekoma ezali ezali soki olingi okende na ye boye
okokangesi bongo Oui. amesana nango mobeti ndembo attaquant hein amesana na ba défenseur oyo bakomisaka ye meilleur donc à chaque fois akobunda bitumba na équipe songolo oyo baklasse badéfenseur na bango mpo bacontrecarrer action ya attaquant wana à chaque fois attaquant akoleka bango mpe amarke bi ndenge bimisaka ye meilleur joueur donc motuna botuni ete nyonso bosalaka emonanaka ke bato balingi bino te babundisaka bino wana ya solo omoni banda na botama nakoki naloba nasalaka kaka sanza misato na sanza misato wana balengelaki mama na ngai na lolenge ya malamu kasi mokolo kaka bapesaka nkombo na ngai kusu kiambo na ngola bitumbe bandela wana mama na ngai nde alingaki akufa na ntango wana mbe natikalaka etike soki mpe na nsima na ngai moko bitumbe bandi ngai wana bomwana wana yango mpe elingisaka ye kaka te na kati ya bomwana yango kaka bakoko baya kolekisa nga na kati ya moto esika oyo boyokaka bayembaka nzembo kimwana na sinasenga tata ungeninga ya tata unge nde basalaka seremoni ya moto lokwa naleka na moto seke naye bitumba na mokili bitumba na yango na bunda ya kaka naza na baninga eloko nyonso na kosala ti ndenge nakoli na esika balanda ndakisa bango bapreferaka kozala na likunya ya kobundisa na ya kobebisa nakoti premier kasho ya vi na ngai kaka naloni 12 nzete ya wandu bambuma wandu kaka ebanda obota boye bakatikati naloba boye bake kofunda ngai bake kokosela ngai makambo na brigade mobile na ntango wana bai kokanga ngai na ba 4 heures du matin na bandeko na ngai singa na nsima na nivo ya somo oyo abomaka bato nakomi kuna na sambi babimisi biso bato bakangisaki biso balobi akokufela kuna tanka bazolobaki akokufela kuna bayokaka na nsima ngai nalobi meka mwana moninga na sani akoka soki akoki te donc bomoi na ngai eza bongo bolandaki nzembo moko nayembaki ya 77 kuna natongi ndako na lopango na biso na esika baboti bayebisa bana na bango te boimite ye baprefere kutu nakufa yango mpe elingisaki kokende na ngai ti esika balobi na ngai te ntango no mpe ya mosala ekoki papa wemba ayembi nzembo abokolaka to lisolo eza molai donc ezalaka momesano na ntango nyonso tongi tokɔta na etape moko lokola toye kobundela lobiko ya bayindo me baza bolo bayebi te baza bolo nde bakotaka na bato wana mpona koluka kobundisa bolamu ya bayindo kasi tolongaka yango kaka na lolenge wana ya komona ete na Kinshasa nanu tolingaki tosalela makambo oyoyo awa tokei tosengi esika po tosala centre yango na Kinshasa lobi nango bato kaka ya nzila Kongo oyo bangunza ya nzila Kongo bake komona vice gouverneur na mikolo elandaka vice gouverneur oyo asi awutaki kokende wana ngeta baloba oyo nyonso baloba bake balobaka nini kodiabolize kotia bondoki na bango bondoki basangi kopesa biso yango na Kinshasa mokolo oyo elema bolandaka na zo bandu wana ntango kaka Fredi Mulongo Kondo Mulongo Mulunda asengi yango bakende kopesa yango na président ntango wana Mzee Kabila bokonzi ya Nzambe eza na Occident
yango wana Occident azo-créé na mokando balobi mpo na tolonga. Si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malamu kaka mutu nyonso amisala déjà na Bible na ye. Wana n'importe quel régime koya toko résister kaka parce qu'il y a des moyens na biso. Et lelo yo président Kabila aza na combat na bino basambeli. Président Kabila aza na combat na bino basambeli. Ba américain, ba impérialiste nyonso na période président kei na États-Unis na New York babengisi ba soi-disant basali na Nzambe, soi-disant basali na Nzambe. Bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale. Lokola bazali ba Pierre Mindele boyoka ki ba point oyo bango bapesa ki mokonzi ya mboka. Pona nini? Po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po kozala confiance na ba pasteur, kozala confiance na ba diacre na ba évangéliste wana nyonso. Oyo bazali ba Pierre Mindele. Bato wana tango bakoyebisa bino kaka te président Kabila aboyi koyokela biso basali na Nzambe, veut dire aboyi koyokela Nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi po ete bino to boyoka boko sepela po balukeli ye. Mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te. Président Kabila ye passe à la mission na ye azali troisième président ya république selon prophétie. Troisième président soki awumeli te mboka oyo ekozala divisé biteni. Tokobomana na ntango molai. Prophétie elobi bongo. Et prophétie wana eza na Bible te, prophétie mfumuki mbangu atikaki mpona maimatali République du Congo et République démocratique du Congo na accession na biso na indépendance. Soki bondimi mboka ekabwana biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu to continuer bozoba. Kasi soki tolingi tolongwa na basi bandeko tolabuka. Makanisi ya mokonzi ba exploitaka pe basalelaka yango. Mitambo eza ebele ba preuve eza ebele ya kopesa bino tata mama kasi lokola tolobaki te ezali éveil patriotique. Religion na politique ekendeke nzela moko. Religion chrétienne ezali kobunda pona unité ya Europe. Yango mfezali kosala force ya Occident ndenge pape Jean-Paul II a déclaré ki yango. Religion islamique yango eza kosala force ya barabe. Religion bouddhiste yango eza kosala force ya baorientaux. Sauf baafricain lokola bazangi religion yango na pe bazangi force yango na moya kobunda na mindele ezali te. Mais pour notre bundana mindele possibilité ezali tolamuka na pongi tata mama. Kolamuka na pongi ezali kolongwa na ignorance. Soki tolongwe na ignorance, soki tolongwe na ignorance wana nde tokoki kolibere mboka oyo. Je crois, je vous encourage. Na ikopesa bio bokasi le conseil d'appui aux initiatives Kabila est derrière vous. ONG Kabila ezali sima na yo. Tant que vous prenez la conscience, na tango nyonso ezali kolobela tina bososoli, tant que vous prenez la dignité du peuple congolais, du peuple africain, na tango oyo ezali kolobela lokumu ya mwana mboka pe ya mwana Afrika, tant que vous pouvez démontrer qu'avec la liberté de l'esprit, le noir ne peut plus tendre les bras, les mains vers l'extérieur, que le noir doit lui-même forger son avenir, vous aurez toujours l'appui du Conseil.
kozela kaka kosengaka na bapaya te kasi esengeli bayini bakosala makasi nde wana ozali kaka na bokambemi to na bolingi ya conseil d'appui aux initiatives Kabila. Je vous dis que la cassette, il faudrait même la bande, me la donner pour que je donne au chef de l'État. Nasengi ete bande pe cassette oyo ekomela ngai pe na komisa yango epai mokonzi ya bule. Pour que lui-même voit, parce que les esprits mal intentionnés peuvent aller vous accuser en disant ils prônent la division. Parce que vous êtes dans l'esprit du chef de l'État qui met tout d'abord le Congolais au centre de tout intérêt. La guerre que le président mène, parce qu'il refuse d'être l'esclave de l'Occident. Il ne veut pas que notre richesse parte ailleurs. Il veut que nous-mêmes nous puissions forger notre avenir et notre richesse. Alors nous devons être conscients que nos enfants, si nous ne nous réveillons pas, même si nous-mêmes ne nous réveillons pas maintenant, ces enfants vont continuer à être esclaves des Occidentaux. Na tongo nango kaka bato balobelaka makambo boyindo yo bato enaf batindi mwasi na bango mama na bango kuna po kende kokosa kuna te auta epa na biso de programme wana ebebaki lolenge wana soki kaka olingi bongo olingi yango na moni tovandaki kimia siko na loni litungulu matungulu te epa na biso baye balongoli bake kotie epa na bango do mindondo osali eloko boyikabwe tobandi bacampagne yoka histoire bato nyonso boyokaka touti epa na bango tosalisi conférence internationale opende ebendela biso mindondo conférence ntango bango babandaka biso tosungaka bango na conférence oyo tosalaki internationale na affaire étrangère yango nde omoni bakomelaka mokanda ke kusu féticheur ya pouvoir po toza na basekte mibale yoka sekte moko ya pouvoir sekte moko ya opposition nde esika sikoyo bomoni babimiselaka lisolo wana ke azwaka mbongo ya pouvoir mpo nasalelaka makambo oyo asalaka pouvoir atango wana ya mokonzi ya minei meme bacombattant lisolo bacombattant eza molayi bacombattant babalukelanga mpo na makambo wana ya bato ya bandeko na biso abundeli ya Kongo ndenge bakosaki oyo nyonso bakokai kokosa likolo ya likunia sikoyo ntango tolongwe tomoni ke na Kinshasa baboyi bokotala bana po programme oyo bozomona oyo kobanda 1972 po etando eza ntango soki otiango na buku to na 1990 tobali na 71 ndenge nazotanga classe ndenge nabaki nayebisa bino ke na 4e classe na premier solo namoni ete fo mokili oponi etambola efo mokili moko ya sika modèle oyo bato bakolanda mais lokola toza mal compris puis bajalou basa ebele bazabule bakotelaka bango ebele nde sikoyo ntango toye awa po tobanda kotonga awa songololo tobandelaki na kozwa nano bana ya kuna na songololo nde sika tobandelaki tozwa bana kuna na songololo bana wana bakota po bayekola na bango misala ya ofele kasi ntango tobandi kotonga mire wana
déjà kaka omona mire ezalaka te eloko molai boye seke lupango oyo vuva mosi ateka yango epai ya kabila donc moto azosalisa misala oyo eza kabila bango vuva bakozwila mbongo kaka mpona mire wana kutu nano emati pe te fondation nde ezopusana bareunion ebandi bakei epai ya ancien ate azalaka ntango wana bake koloba nyonso bake koloba tokei toexplike bazwi makambo wana ekoti na radio bango bazwi batie na internet ono tozomona clair te na songololo sikoyo ntango clôture epusani teleme ezalaki molai wana nde ye sikoyo somo bamosusu balobi makambo aboye nani tomona te na songololo me soki nano omona te ebandasepela komona omoni bana misatu ya awa ya kuna na songololo baye mpo bakota balongolisi bango bokende te eza barwande baza kuna sikoyo biso te kokanisa tolobi ingeta tozofuta na biso bamason mpe kobongisa mosala ezokende nango mbangu me bana na biso bazotanga na Kinshasa bazorate pratique mpo mpona bazozwa plus théorie nzoka misala oyo tozosalela awa ndenge tozosala kuna nde tozolobela na songololo kuna donc na sobanza kuna na sobanza mbele bana bazosala mpe pratique mbala moko po biso si tokotaki na projet ya kopesa bana na misala donc bana fo bayekola misala basala pratique ya makasi mpe tokela basociété oyo kopermettre te bana na biso lokola batangaka na minoko nyonso mine bazala na facilité mpe ya kosala mpo bato bamitunaka bakosala wapi tomilengelaki na bongo ntango tobengisi bana ya Kinshasa baya pratique batravaux forcés baza koexploite bana donc batina baréseaux sociaux bakei donc partout tina baradio kuna vuvamu bazoviole bana basi kuna bazosala kuna bamakambo mabe mandoki eza kuna bachar de combat banini donc baza na bacontener etonda mandoki do makambo ebele tellement spéculation ezalaki nyonso barebele bakoti kuna bazoprépare rébellion biso tozoyanola te parce que tozala makanisi wana te tosali émission moko na radio ya Kimpese tosalaki yango arele kaka toyaki na Kinshasa duplex eleki me makele yango ezosila kaka ezokola kaka mire moko eza kuna bakotaka te basalaka boye mais eza lopango ya bato avokota il faut autorisation quand même soki batuni kaka bongo alors ke na kota nsima kuna eza nango nzela bato balekaka tolingei kaka ke tosala parce que biso tozotonga kuna centre ya formation ya bana na polyvalence donc bana fo bayeba misala nyonso baza eza ya bana ya bayindo moni parce que mwana vutuka azali mwana ya moyindo tosali bongo nini ekoya sikoyo mokolo mosusu kaka tolamuka boye bacercle mabele yango nyonso bon lokola makele elekaki tozongisaka matondo mingi na gouvernement provincial bamobilize équipe nyonso baservice nyonso bakiti wana baye bacercle bamapinga baye na police baye bakutana na barwande oyo soi-disant parce que balobi yo kaka biloko ndenge ezoloba ono barwande bayawa bazoyekisa bango na bayekisa bango kikongo mpona finalité nini do babiloko ndenge bazomona bana ndenge bazokatisa na bango mpe ngambo donc makambo ezaki mpenza ebele ntango baye bakoti ore de mission ezoloba bien moins de résistance beta masasi effet militaire soda nyonso bokokuta kuna tangai eza logique l'état kosalela mosala na ye bongo selon ndenge bayokeli
bayaki basali nyonso basalaki koluka na balolenge nyonso bafuye lopango mobimba basololi mpe na bana donc bazobenga mwana moko kotuna ye parce que donc ezaki kaka somo batikali koenleve bana basekestre bana baparent mais bazwa ebele ya bana plus de 200 bana na Kinshasa baparent bakoluka bana na bango te na Kinshasa mpe bozoka te ke baboti bazoluka bana po bakosaki bali na batémoignage ya baboti mosusu kababimisa te yango ndenge babimisa parce que biso bana biso moko na esonya nzila tosali réunion na baparent toyebisi bango bobwakela biso bana te kasi bopesa biso bana elingi koloba nini biso tozokende na bana kaboyeba ete bana baliaka bana babelaka bana baza bato oyo esengeli bayekola il faut tobunda elongo na bino baparent po biso nyonso ya baparent po bana ope yanga na bota bana oyo naboti na kimusuni po bana nyonso baza ya ngai na ya molimo na ya mosungu bana bazokende kuna bakolala bakolia bakomela bakobela biso nyonso baparent do tozala baparent envers bana wana po tozoluka avenir na bango mais bato baza bulu balati bango oh non batikali koenleve bana bakena bana boye basekestre bana mais bakosekestre bana na nsima kuna eza vide mwa nyonso soki amonine bakokima na ndenge na ya lingeli tokokanga bango na soki bayebaki motema na biso envers bana et surtout ya basi nayebi te mais tata mokeli akoyanolaka kaka tandela alors bana bakomaki na sobanza baspéculation nyonso bozoyoka wana esali boye ezongisi boye tozali koloba te tovandi na biso bana na biso mpo bavanda mwa malamu bon tokotaki na difficulté tokotaki na pasi moko ya yambo ezalaki nini omoni bamisolo oyo tozosombela bamateriel bon nakopesa mpe mwa lolenge na baye bazosala misala sikoyo misolo wana ekomi kokende mingi sikoyo na kolia ya bana na sante ya bana parce que mwana soki abeli il faut kokende kojuisa ye traitement kolia ya bana chaque jour sikoyo nde frene kutu na misala yango po sikoyo soki materiel ezali te bana bakosala ndenge bautile ezali me materiel fo tosomba mabanga tosomba zelo tosomba mabende tosala boye nyonso donc bana wana bazepa na bango leta aye mbala mibale misato mine kotala kolandela kointerviewe bana biso tozalaki mpenza na biyano ya kopesa na bato nyonso bazosala baspéculation te biyano na biso ezali mosala nzaki mwena yaka komimonela yo moko bon, tellement makambo yango kaka na balolenge yango me tolobi ke bana na biso ya liboso nanu na lolendo te me na kiparent bana na biso mbala mosusu baliaka mpe koleka na bandako mosusu donc bana ya sobanza oyo nazolobela donc bana na ngai ya ndako te mais bana na ngai na disanga na kati ya bitumba lobiko bayindo na sobanza botambola na RDC mobimba soki eza meme na esika oyo balesaka bana chaque jour nombre tozali mba mosusu soutien tolobela wana te parce que tozwaka badonki tozobundaka na bamaigre moyen me tomekaka kolia fumbwa do bana bamekaka kolia fumbwa balepe mbika bale wangila mikolo mosusu mpe balekaka mbisi wapi oyo ya mwanda omoni do balekaka mbisi soki mpe ebalani malamu mwa mosuni ya ngombe bana ezanga te balie mpe ntaba na bango balie mpe pondu wana en tout cas mpona biso fo ezala kaka na mwa mabanga omoni parce que eloko bato ebele bazoyeba te ti ntango bazosala baspéculation wana ke bazonyokola mais bana na baza avenir na biso te mais santé ya malamu eza pharmacie te
Santé ya malamu ezali nzungu, kolia na nzungu. De santé kolisaka ba. Alors faut bobongisa nzungu ezala malamu. Alors faut bana pe balia ba wangila, ba mbonde, ba fumbwa. To en tant que tata ozo raisonner que obengi na téléphone allo. Lobi boliaki ni. Te lobi toliaki madesu. To tiaki mbisi. Bolelo bokolia ni. Te lelo tozolinga tolia ndunda. Bon, boni mbisi ezane, bon mbisi te lelo bongola. Ndunda bokolia lobi lelo. Bombe. Chela bango nano. Moi sonyo. Omoni. Donc souci na biso ezali bana bazala na makanisi ya musala. Bazala na makanisi ya avenir. Yango na tolobaki téléphone ekokota ti. Parce que na Kinshasa bana bazotanga. Mais lokola eza ville satanique etonda mabe. Bo mbala muso zoyoka malobe ezobima na minoko ya bana, obie makambo ezoleka. Vaut mieux bana na biso bavanda na mokili ya malamu. Et toboyaki publicité pe ya esika ngo na makambo ngo. Tolingaki bana na biso, bon na basi na mibade, bazala. Donc musalo mwana mobile ya kosala. Bon musi pa kosala ngo. Azana ba capacité wana. Hein? Bongo basotaka na ba parachute to. Basotaka. Siko biso foto lula ka bana mindele. Te ya biso pe bogomone pe na volant, mais il faut ba ko réparer moteur à motuka. Pour ceux qui komi na nzela azokumba komi na sika moko motuka ezwi pa akoko luka kate. Kaka ye moko akeko bimisa. La clé na ye. La clé ale. Oh, comment n'est pas à moi cité. Omoni? Moi n'a pas beli yamba kende n'est pas munganga. Omonika pa ye moko latina no. Tétoscope tiena matoi pa bandi ba consultation nano ya bandeli wana tant che ba tensiomètre biloko nyonso atali bon ezaka kana no fièvre faut ko calmer ngo ale asali ordonnance ya asombe kisi moka bandi na piquer nano mwana na ye malamu soki eleki niveau na ye akena hôpital do fo mona zala nyonso pona biso akomi na sika boy kure sauter bazo luka électricien nazali. Omoni azala nengwa to tata azala nengwa azala tata bazaba ntselele donc tselele ayeba na kate wapi mwasi wapi mobile ndenga zozongisela bino courant hein o porte baby tozo luka menuisier bozoka moment na mwasi mtazo bongisa courant mbara moka baluki akomi muta ba tournevis na babilo ayeko bongisa porte hein bongo osomona okamwe kaka boye ba mwana mwasi abandi ko démonter pine pa sali abongisi pine pa azongisi yango na place tokei omoni bongo parce que wana ne songa nzila po ne songa nzila po na ngai tozali na kati ya loi ya nature mwana muke koki kozala âge mais mwana muke koki kozala makanicité okozala na âge assez taille muke mais makanisi kola yango na bomoni eloko yeko salema nini na bano bayaki hein bon tolobaki mingi bapusela biso bano bapusi âge mais baboti batindaki pe na bana 13 ans siko esalaki ke mwana moko totiaki babrouette ezalaki mais babrouette wana lokwa tosombaka yango kosomba ekufi siko moko ya mwana wana moko na bango avandi atali ndenge baninga bazokumba zelo na basaki siko atali ke quantité bazomema na saki eza moke par rapport soki bazali komema babrouette siko babrouette ekufi mwana wana bengi baninga ne mibale alobi to récupérer bapine wana bazwi bapine ya brouette oyebi babendani na ndenge na bango bake koluka bamabaya wana ya coffrage oyo bandambo babwakaka toyebi te azwaki marto na si wapi ake koloko te do na bandenge abandi kobeta bandobeta na baninga na ye kaka pa bamona kaka boye bango bazoya na brouette
koko boyimbisi mwa moke tokolingana ino lokola tembe babesala yango likamwa mesala bayikotika te babokwama boye tembe obe tembe moso bon basala bango boye botale wala bongo atuni motuna bi wapi video tika tozongo bongo na nzela ya masini video elakisa ekozalaka esengo onte antema ya moto ya koloba bosolo ekopeka bokasi okateli ya bato bongo yo moto ya lokuta toki na nzela ya masini yo na ngai tobikela miso bongo nsima na yango tokoba maloba mpe ekoko ya suka ya mboka tolandi elongo balongo ke ndenge tolobi na kati ya inspiration kolandela bapratique oyo bambasi ete lolengo mafuta bayaki kosala awa na eteni ya songololo sobanza bongola mokili bongola bi mbasi bazwi inspiration moto atinda bango te balobi difficulté nde esalaka évolution na développement ya bato boye te kaka mbasi micro atono mingi opesa biso maloba mpona tosala burati oyo tomonaki ete bato banyokama mpona mazelu nde yango tokanisaki na moninga nanga ke tomoni ke bato bamema mazelu na basaki toyiki kosala mpe burati ya mabaya ye yango totambolaki tomoni nini burati oyo bibende ebebaki nde tozwaki bamesure nango nde toya kosala baya mabaya maboko makasi lileka lisanga ya vuvamu lisanga ya vuvamu matondo mingi tolenge moko noko botale miso ekozalaka sikoyo ntango mwana wana asali aye mpe na buruwete yango esika nazalaki wana si basaleli yango mpe bameki sikoyo natali nano mayele ya mwana oyo natuni ye makanisi apesi ke ntango tomoni boye nde tozwaki likanisi tosala kaza na eloko moko etikalaki natuni botangu yo cheru wana pine wana siko banda kobina ngambo osalaki nini nafandi na kanisi pone bina te nake kozwa sikoyo barre de fer natali yango na ndenge ezalelaka le nalingi yango nazogumba yango malamu nazokotisa place wana mpo nekangaka pine wana ebina te ngambo nyonso mibale to nazotala mwana oyo nayoka somo na esengo nakanisi bolenge na nga maye na bandaki kosala na bolenge na mimoni na kati ya mwana wana nasengela ye mbala moko mapanga sikoyo toye kokanisa te mwana soki azalaki kaka na Kinshasa mayele elingaki efungula te nini lisusu mwana aye kosala bakesi oyo ya bakle wana ezalaki ya de niveau mwana wana atali yango kaka boye kaka ndenge atali kaka na mwa ngonga batuni ndenge ozotala yango kosala yango alobi andimi mbala moko ake na ye ndenge akei ake kolokota batriplex bamabaya na ndenge na ye ye andukaka nete bapesa asali na baningane wana après 1 heure de temps ye nango ya 3 niveaux oyo ezalaki ya mibale sikoyo ya esengo na somo ezani ekangamaka lokola mpe ya mabende okangi mpe ofungoli baniveau yango mpe esali ya mwana wana oyo bobengaki valise wana asali yango bongo tala niveau kisavant
ezosenga mwana bana wana nyonso baencadre bango parce que ntango nyonso bazotala badifficulté ya bato ezali mwana wana aza na capacité ya kokela biye boza na yango posa to encadre bango malamu y compris na l'état tokende na compréhension mais kuna bazoloba explique est-ce que mwana wana akoki asalaki susu ya mibale asali ya mibale mais mwana wana akoki kosala mwa atelier na ye esalaka babrouette ya mabaya soki sikoyo kolandela baoutillage oyo nyonso toza nango totiango na disposition na ye ke babiloko bamashine ezosala na courant mais mwana na kosala société esalaka babrouette ya mabaya eza esengo makasi ekomisi epe na bozwi ebongo siko surtout na age wana aza nango na encadrement kakokota bar te 10 francs na ye ayeba kobomba ngo kobatela ngo koprépare avenir malamu te esengo nano mpe ya parent oyo mpenza abota ye te esengo na ye parce que mwana wana kosunga baboti na ye lokola mpe ngai esengo na ngai ya monene ezali nazosala mosala oyo ekobikisa bato banso donc soki mwana wana akozala utile nanu na ndako na bango akozala mpe utile na société soki aza utile na société bongo bitumba toyeli ezali yango wana donc intérêt na ngai ezali te mwana wana koloba grâce ya mosala oyo mpumuki mbango bapesaki na meso nyanzina nde bacapacité spirituelle na ngai efungwamaki ki génie na ngai nde efungwamaki nde nakoma oyo nakoma parce que savant eza classique likambo ya kobotama bakulutu epai na epai awa ibongo sayo kati ya ntema naliki na bolamu wetu kwanda biso na ndako epai kamatami yo onongo na ino olengekani mayemalekaki osima ya nungu eye ebimaki kati ya mokili yango ya badongolo miso ya baboya bolamu ya basusu balota kobema beingelo kati ya baibako bolamu ya ekoli ya biso to anda yango pesi mana yango tokozongo mpona kokamata bituna ya banoko batabasi uboso ya koko ya suka ya mboka mpona makambo etali éducation mpe programme na biso boyokaki biso tobandaki na aile spirituelle oyo tobandaki olobela plus religion na religion kuna bato batakisaki biso na ndenge na bango ntango tosilisi eteni wana tokoti na aile politique aile politique tozali koloba ke bapoliticien na biso te bato babebisaka mboka eza bamindele bato basozolaki biso te batiaki biso kaka na ndenge nyonso oyo bakalifiaki tant tosilisi aile politique tokomi na aile scientifique ezali periode ya mosala bongo nde tobandi kosatake mpe na bascientifique il faut tolongwa kozala baauxiliaire bamindele yango wana omoni ntango corona eyaki biso tolobi corona eza punition ya bamindele mpe bascientifique na biso fo basala makasi il faut bakela biloko oyo ya biso mpona bolamu na biso yango wana na programme na biso tozobunda ndenge tolobi mpo tokende liboso bana na biso bazotanga na Kinshasa na eteyelo nengwa mafuta centre de formation eteyelo nengwa mafuta sikoyo tokendeki na Kinshasa kosenga na gouvernement provincial ya Kinshasa po tosala centre oyo tolingi tosala awa na mabele ya Songololo kuna na Kinshasa bandimaki mpo bapesa biso esika kasi pasi toza na yango bateko na ngai nayebi te bon foti te mpo bitumba na biso ebandaki kaka mokolo bapesa ngai kombo donc après 3 mois leka bapesi ngai kombo bitumba mpe ebanda wana yango kaka tobundaka ti lelo bandeko bakei kuna bake kosala makita mpo tozwa yango te yango wana toyaki awa na mabele ya Songololo Sobanza mpo tosala centre wana awa biso na programme na biso en tant que religion tozali koforme bana na biso na polyvalence
parce que tozobunda bitumba mpona kobunda prostitution elongwa na mboka na biso to na bomoi ya bayindo, banditisme, dépravation ba mers. Donc tozobunda po éducation ya malonga ezala na mutu alongwa na kimandia sunga ngai salisa nga soko salisi ete okomi mutu mabe. Bato bazakaka na susi abebisa mosala ya moninga. Tozobunda na nyonso en tant que religion to refaire Afrique ya sika oyo ekobandela wana Congo. Moto ya sika mpona mokili ya sika. Makambo oyo tovandeli awa lelo na bandi yango kotelema mpenza boye na 1971. Mais kososola mpenza te biso bayindo tozosala eloko moko te. 69 ntango basalaki foire internationale. Nga na kati classe na ngai na premier CO. Mpona nini? Natangi primaire nyonso malamu. Ntango tokeka na premier CO, namoni makamba primaire elandi biso kuna. Natuni professeur, eye kosala susu nini ya? Totangaki skelete kuna, eye kosala susu nini ya? Mais skelete ya sika babakisi kaka nini les deux pariétaux, les deux os naso, pe na deux frontaliers. Bongo na bi natuni bon soki la na primaire, bongo na biso lingaki simba te. Na quelle école technique kotala bayaya moko bazako réparer kuna na motuka jeep natuni bango balakisaka bino pe ndenga kosala motuka bakatani na koseka kosala motuka bakolakisa biso te bongo bosala kani boyekola kani toyekolaka ki mécanicien nazongi na classe na temps post récréation silita nazongi na bando kanisa siko biso bayindo na ba classe boye tokosuka ndenge ni mathématique payé siko na géométrie professeur azoye bisabiso les bisectrices d'un angle français wane ye makasi siko na tanya mona les bisectrices d'un angle. Si on a tout un professeur, qu'est-ce que cela veut dire les bisectrices d'un angle? J'ai appris ça comme ça. Donc Michel Kolo Totanga Kombo Nango, j'ai appris ça comme ça. Donc ngai na moni classe. Et c'est simple. Bi le kola mi balé. Le secteur, donc angle azalaka na deux secteurs. Si on a yebi lango na ndenge nanga. Pasi na biso ezani. Oyo na mile la katango nyonso. Kotonga kaka totongi mir wana. Mir. Ngambo ebandi. Mir ya boye tomona nanu te. Faut ezalaka bakotisi barebela bazosala baformation militaire na bachar de combat si ekoti kuna kutu baza finance boye na boye nazoyoka nayebisi bandeko te bovanda kimia lokwa tozosala oyo bazoloba wana te kimia ezala tokende ti toleki na radio tobengisi bandeko songololo boya bandeko songololo mpona biso bana baya bayekola misala ofele soki ayebi mosala akozala bolamu na biso lobi bolamu na biso elingi koloba kaka ntango bana bazolongwa na kimuyibi na bakindumba na dépravation bamers bazokomisa mboka kimia mpe bazobunda na développement
parce que développement soki mwana na mwana kosalela likambo tata mokende apesa azoluka bolamu ya mboka bolamu na ye bolamu moninga na ye mais yango moto kokumba biso na bolamu malgré bato bazosala bachantage exploitation ya bana bazonyokola bana na motema oyo nanyokolisa bana oyo naexploite bango bandeko na ngai quel niveau masumu bano tozolinga basala avenir ya lobi yango tobengaki bino bandeko lelo gouvernement provincial lelo biso bana na biso lokola batangaka il faut topesa bango misala il faut basala pratique na bisalelo nde tosombaki bisalelo ya misala ya badomene nyonso nde bongo na domaine wana nyonso tosali au moins nanu sur 18 sociétés oyo tosengeli tosala mais tofungoli nanu 5 tobandi na construction oyo ekangi nyonso tozwi transport na transport tozwi mpe société ya automobile donc pour la réparation ya bamituka ndenge ezalaka bagarage ya minene kuna ezotala pneumatique révision moteur biloko nyonso bamateriel nyonso ezali nde yango wana projet oyo toye kopresente bino na gouvernement provincial ezali projet ya kofongola grand centre awa ya formation professionnelle à la polyvalence. Tokodi ki ya gouvernement provincial boko sunga biso na ba condition poto fongola centre awa. Mais construction boko mona wana ezali loko tozwila ki autorisation de bâtir poto tonga bâtiment. Mais bâtiment okoki ko utiliser na n'importe quel musala. Ezaka bongo. Mais école centre ya formation nde ya mwana bana na biso bakoya po soki bazoyekola awa soki basisi boye na fin ya pratique kozonga na Kinshasa soki basilisi nde bakokende stage na ba société tozolinga tofongola to entreprise soki basilisi stage mbala moko bazala engagé donc yango wana na tango yo otomona makambo yango malamu tokota deteni yango malamu na kosenga na mama province mama provincial soki ekosepelisa bino bosala nano mwa tour na papa ate na ekipe nyonso